aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bambote na biso eza bongo wa bino la reine Nzinga mwasi makasi molie vencedora mwasi oyo alongaka bitumba bamba aminanga na bantu pa bozali boza deja kosepela poete molie vencedora aye lisusu poete molie vencedora ayaka mingi ayaka penza pamba te soki te bomoni molie vencedora ye seki vraiment likambo ezali na yango mpona kobanda nazopesa nanu mbote epai ya Mikilisi Vemba bambote epai ozali papa merci ndenge te obengi nga na reine Nzinga lobi pelake ba recette nanga oyo ezosala yo vraiment bien ezosala yo bien musala ozokende vraiment na esengo nyonso ozokende suti na mabibi na nzoto donc ozokende vraiment na esengo nyonso tala kolamuka tongo mais tongo ngo ozomona ngo lisusu te papa merci vraiment merci Nzambe azana yo. Après papa Philomo Pepe bambote pa yozali papa elongo na mama na kati ya ndaku bambote pa yozali. Bon lelo la reine Nzinga vraiment aye pamba te ndenge nga la strike oyebisa bino ke na ye na maya sika oyo nayeli bino na ye kaka mpona problème oyo etali kaka banzoto na biso banzoto tobeli mingi toleli mingi tomeli bakisi ya ndenge na ndenge tozokoma kaka bien te kati ya nzoto na biso eza su ndenge ezalaki te yango molie vencedor alobi oyo ye azosala oyo nga nazosala pourquoi non nalakisa yango mpe baninga oyo nga nazosala yango mpe nazomemela baninga na nga bafidèle ya la reine Nzinga TV. Lelo la reine Nzinga yeli biso kaka recette mpona kodimine ya lelo eza mpona kodimine oyo aza na posa akitsa vraiment tamso 10 kg 20 kg yo kaka la reine Nzinga amemi recette moko vraiment ya bien recette wana ekokota nango vraiment biloko ebele te ezokota kaka 4 so yoki 4 kaka donc ezokota nango pela biloko ebele te mais eza recette moko bien vraiment en tout cas bandeko na nga eza mpona koflate te mpona koleka na tv te ke totiaka biloko kaka ko tosengeli totia mais eza vraiment bien ngasi na meli yango deja mwa kelke mikolo namoni vraiment différent siko ndenge namoni différent bino mpe nga nazala bongo ntango nasala eloko moko esepelisi nga nakomema yango mpe pa bafidèle ya la reine Nzinga ya lelo meme ezaka mpona kaka kokitisa kilo mpona kokitisa bakilo namemeli bino recette moko vraiment ya kitoko recette yango nakoyebisa bino ndenge bokomela yango ya liboso nakosepela mingi nanu bolanda nanu ndenge nasaleli yango bolanda yango nanu soki te bosepeli nango bosala yango chaque fois eza vraiment bien na mutu oyo aza vraiment na posa dimine mais yo mutu oza na yo na posa dimine te bon okoki komela yango ta mosusu kaka mbala moko na semaine eza nango bien mpo ete eza kaka mpe nyonso ya bavitamine kaka ye na kati ya nzoto mpo ezosokola mpe bastoma eza très bien bandeko nanga bondimela yango eza très bien recette oyo molie vencedor avema alingi alakisa bino na yango avant ya kobanda tolanda nanu biloko nazotia wana ndenge nazosala yango bolanda nga vraiment na bokebi nyonso botala bofongola mpe litoyi boyoka ape misu bofongola yango bolanda biloko nga nazotia na kati wana bino mpe pa ebozali soki boluki yango bakombo oyo bozomona wana bokoma yango okende na Google okomi ekobimisa mpe kombo ya esika oyo yo vanda na munoko na yo apre okesomba yango sala yango papa mama bokosepela bokozala desite molie vencedora aza mama abino aya kaka mpona kolakisa bino kaka oyo eza malamu oyo ya mabe tokolakisa te mpo te boza bana merci tokutani na deuxième numéro. Oui bino bozomona lelo la reine Nzinga aye kaka mpona kosolola na bato oyo balingi bakitisa bakilo moto alingi akitisa kilo na ye lelo sikoyo la reine Nzinga amemeli biso ozomona
Flocken kombo nango okoko traduire mpe na langue mosusu ekobimisa kombo nango na monoko oyo lobaka aso bozomona so otali yango mpai na bino bokomi yango na monoko na bino ekobimisa citron toyebi yango ameisha mpe toyebi yango sikoyo bolanda ndenge la reine nzinga vraiment akosala biloko na ye oyo tolanda ndenge na lobai tokotia citron moko na moko wana tikoyo na kati yango na kati yango tobandi nano tozalaki na besoin ya citron moko nakabuli na 4 parties potano na konika yango epesa malamu. Après tozana posa ya besoin ya 5 amesha na yete so na monoko so abenga yango nini 5. Vraiment recette eza bien mpona bato vraiment bazala problème balingi bakonda ezala vraiment très bien. Tokosopa yango na kati ndenge kaka bosili komona ke natie citron nanga na kati natie miliki natie na bambuma wana ya ameisha apres naye kotia na floke nanga oyo tobenga lokola quaker apres sikoyo na komixe yango bomoni bien ndenge nini la reine nzinga asali biloko na ye bomoni bien biloko ekoti wana ekoti kaka biloko oyo bosili komona wana eza citron ezalaki wana kaka moko oyo nga natisaki na kati wana na ameisha yango okokoma yango mpe na monoko mosusu bokomona yango babiloko oyo nga nakoti wana. Après natia yango lisusu quaker oyo tobenga quaker eza lokola sorte ya baquaker botala kombo yango mpe malamu eza sorte ya quaker so boke na magasin ba Lidl ba Aldi bokomona yango ezaka mike eza mpena quaker vraiment te me lokola baquaker biloko omona yango deja wana botanga kaka kombo wana boluka yango bokomona yango. Après ekoti nango kaka na miliki yo kaka moto koyeba soki otia miliki oyo ya 1,5 yo kaka soki otia oyo ya bavegan yo kaka miliki nyonso oyo osepeli otia me kotia vraiment oyo ezalaka ba 3,5 wana yango te mpo biso tozalaka na mposa ya kodimine toza na mposa te ke ozosala diete okamata so miliki ya poa otia wana yango te. Na bandi bosepeli
na recette oyo molie vencedor vraiment amemeli bino ngai mo mpe naza na esengo ya recette nanga po ete ezosala vraiment recette oyo nasali bino ezosala vraiment bandeko nanga bomeka yango bomeka na bandi mikili sivemba akopesila yango supi bisekala mingi te po ye azalaka soki amoi la reine atie ameki abengi ye azalaka mbala moko ndenge azokende mosala bongo akotala ngai na nzela nsima nango pake mpe asombi yango mbala moko ye mpenza awumisaka te mikili sivemba awumisaka te ye soki amoni kaka recette oyo etangami kaka mpona basante na biso mbala moko bandeko na nga bon bomoni sikoyo ndenge ezali bomoni recette na biso donc makasi vraiment omona donc eza vraiment goût makasi bandeko na ngai oyo komela yango verre kaka moko boye nde bomoni molie vencedor asimbi boye verre kaka moko oyo okomela yango wow soki mpo sepeli okozwa yango ozwi kaka mbala moko biu omeli yango donc ezopesa pena goût ya citron goût pene ya citron donc eza pena malamu bandeko na nga bomeka yango verre moko kaka ya moke boye omeli yango lelo ata 3 fois na semaine soki osali yango vraiment 3 fois na semaine ekozala malamu 4 fois mpe bon yo kaka soki olingi okonda vraiment makasi yo kaka mpo libumu vraiment ezokendisa vraiment libumu mais soki ozomela yango ata mwa sport moke kaka na ndako osali kaka ata mwa pompage wana soki nini babenga yango mpona mwa gymnastique wana kaka ya libumu wana osali kaka mwa 5 minutes ya pamba kaka mais soki bokenda no mpe mosala eza nango problème te oyo pamba kaka yango ezokondisa deja bongo soki obakisi so sport donc tokos mpenza ok mpona yango vraiment tosuki boye bomoi nde nasali yango bolanda bien bokosepela kwakere totia yango na tobalabala kwakere mais oyo eza ya mbala mo mpe komela mais bobosana te miliki fo ezalaka pio makasi miliki ezalaka vraiment pio mpo ntango ozomela yango esala vraiment babien osali boye soki omiliki mpe ya pio eza te nde kaka molie vencedor asali yango boye ozwi yango okamati nga nasala mingi na mix oyo nasala mingi na mix nanga oyo ya moke po ete nalingaka vraiment ke nasala nini oyo nasala biloko nanga fo ezala fresh mpo naza na mix mpe ya monene me nasepela mingi nasali awa po so nasali meze nanga ta mosusu ya kopo moko kaka na ndambo boye nameli yango kaka mpona lelo lobi su nasali mosusu soki osali yango mpe na mix oyo ya monene omona kaka ke kotikala ndambo nga na préfère pena teke na oyo etikali lobi na meli yango nasepela chaque jour nazosala nga oyo ya fresh ezalaka vraiment bien bon mutala munda ndenge na ye ok bamerci na ndenge bolandaki nga ebandeli ntina suka tika ete nzambe oyo asala mokili vraiment azala na bino tokutani lisusu na numero mosusu merci.